Hello guys, today is Sunday. We're going to church today. We're going to worship God. Here we have Chelsea. She's already done with everything. This is my outfit, my dress. It's cold. I'm wearing this jacket on top. Can you open to see your dress? Dress, yeah. This is my dress for the day. This is my dress, you guys. Nice. Yeah, exactly. Awa pasta na biso, pasta boni. This is our pastor. Yeah. You look amazing. Thank you. Bandeko prière na biso esili. Bandeko nanga eza bien kokumisa Nzambe. Kozala na Nzambe eleki nyonso na saa mokili oyo. Eza na eloko moko te oyo eza likolo na ye. Soki tozovivre eza kaka mpo na ye. Mpe mo toza nango lelo to oza nango lelo eza kaka mpo na ye. Kolala kolamuka bandeko nanga eza habitude te. Yango topesaka ye mwa temps ya muke ya kokumisaka ye. Atango eno prière pete oza na ndako me kokumisaka ye. Pe ya motuya kotosa ye. Parce que Bible elobi kotosa eleki kotumba mbeka. Bandeko tosalela ye. Tosala oyo liloba na ye elobi. Tomona bikamwa na kati na bomoi na biso. Parce que sans Jésus, vie eza te. Sans Nzambe toza futi. Sans Nzambe tosala elo moko te. Tuaki osala mwa shopping moko ya mokie. Ya mwa shopping moko ya mokie ezanga te. We have to put this on the side. Oh, I'm taking this. Bakota biloko na kati ya nini? Ya bandeko naki tosola susu mwa mokie mpona vie ya simple oyo babengi na anglais simple life. Ndeko nanga mutune etunami. Vie ya simple na vie ya luxe yo prefera nini? Bisika oza opesa pe réponse. Nga nazopesa oyo ya ngai. Oyo ya nga ezaki nga nakoma ko préférer vie ya simple. Parce que vie ya simple ekosunga nga nakokisa ba projet na ngai. Vie ya simple eko épargner ngai na makama ya mabe. Vie ya simple eza meilleur pour nga. Ya nazoyebisa bino pourquoi nga naponi vie ya simple. Na wabetela bino mwa lisolo moko ya moke. Avant nakoma na state oyo naza seko na bando vanda liboso na Florida. To bando vanda na bandako ya low income. Ezalaki chaque fois soka bato bayotala biso bisika to bando vanda. Faut ka mutu ka lobaka liba moko to bovanda ka moni. Ezalaki na mabe te. Mais chaque fois soka bato bayotala biso kaka.
foka batika baloba ka mwa liloba moko okotango moni bon nkolo mo na vanda ka boyi to sololi na famille na ngai na biso ba ngali te na biso quand même to longwa na me quand peut to kotika bato te to luka pe quand même moi isika bien isika likolo kwa to kende pe ovanda ndenge baninga msusu bazo o baninga msusu bazo vanda ana bango bazo a combien bandeko biso wana ngomsusu to mga na tongo to ke koluka ke lukandako na bamboko to vandi oyo bandako ezala cher okomona kaka na mokolo moko ozwi ndako soka boke luka ka mokolo moko boye bozwi ndako bandako ezala moins cher ezala pasi pona ozwa yango toke luka ndako tozwi yango kaka na mokolo moko tozwi ndako base wana ezalaki 2000 ezala ba 2018 to 2017 tozwi ndako yango tozwi oyo tobanda ofutela eza lokola fois 2,5 totali kaka ndenge tozwaka ndenge nani papa azwaka na ndenge ana azwaka tokompare tolobi tofuta problème eza te tofuta na biso na nsima nango topesi ba down payment tosali makambo nyonso kaka ndenge basalaka esili lisolo yango eza molai mina okende yango kaka na lombango ngongo ekoki ya kokota na ndako toke tokoti na ndako après 1 mois bile ebandi oya mai eye 280 courant eye 500 internet eye $150 mais peut-être que tobando vanda liboso tobando futa internet $19 parce que tosengaka lokolo ya bana classe nini courant nani etikala okoma bongo te ezalaki soki e cher 180 mai mpe ezalaki kaka soki e cher 70 to $80 bandeko totalani na famille tozangi eloko ya koloba mwana liboso eleki mwana mibale mwana misato 4e mois nayebisi famille na nga nalobi nga bivi oyo ebongi na biso te nga bivi oyo vraiment te temake oyebike bana na biso balingaka toujours kaka bisika bongo bazomona bisika kaka meme eza mwa ngebungebu bana basepelaka nango makasi ote mama eza nango bien tosepeli na awa omoni boye nga bibana na ngai soki tolandi awa tokotonga lipapa en tout cas nga place oyo namoni ebongi mpo na biso te maybe na futur mais pour le moment namoni biso vraiment na nini oyo esimba na bisiko oyo esimba te nzambe aye kosunga toye kolongwa tozwi décision tolongwe nini ndako wana appartement wana ma appartement na bandeko na ngai ezalaki kaka soka moto ayeka mai aye kovisite biso foka asepela nango ezalaki appartement na bino bien ma appartement ango ezalaki na bangando ere moko boye omona boye babimisi ebimibimi eke esakani omona vraiment appartement moko ya luxe ezalaki vraiment kitoko makasi mais nzoka ekangi biso kati awa tokufa nango kaka bongo ekomaki basérie moko tozanga kutu na savant kosuka nango basani soka bofuti bacourant bofuti mai bofuti biloko wana nyonso na ndako moko bozanga na nini na savant kosuka nango basani mwa assistance oyo babandaki kopesa biso mwa muke na leta bakati yango mpona nini parce que boke vanda nini na pona boke vanda kota bato mbongo bandeko esalaka biso boye lere tobimi nde bisika nga nalapi nga alobi ngai vi oyo ya lix oyo en tout cas nzambe napusi yango mosika nasengi na nzambe epesa motema na nga kimia kitisa motema na ngai longola ngai motema ya dukuduku longola ngai motema ya kolula pe longola misu na ngai na biloko nyonso eza ezobrie ezo shining we kosalaki soka namoni ka boye motema na ngai ezobeta bandeko nazwa kimia na boya vie ya lix
na mpona vie ya simple oyo lelo eza bien mpona ngai mpe mpona libota na ngai oyo lelo esalaki ngai nazala oyo naza lelo. Yango wana bandeko nayaki topartage na bino mwa moke nayebi ke bisika yo mpe oza ta mosusu okoya na situation nga mpe nakoyaki nango koyoka nosoni te ndeko ndako wana tikango keyeluka ndako ya moins cher keyeluka ndako oyo ekokokana na makoki na yo omonaki makambo nyonso ekende malamu. Nayebi ke biso nyonso na ndenga mosuni mutu moko te alingaka vie ya se tolingaka vie lix tolingaka vie ya lix tolingaka balobela biso tolingaka tolata bien bachenete ya minene tolingaka baguti tolingaka babiloko moko boye kaka o question kaka moto atali foka alobela mais eza nango na ntina moko te bandeko eza nango na ntina moko te parce que tozalaka tozwi yango apres kolata yango totia yango mopanzi mais kote otikali ozosouffrir mbongo okuti falaki osala nango mwa eloko moko boye eloko efalaki osala to okokisi te likolo ya nini mpo kaka bamona yo balobela yo atango balobeli yo bamoni yo esala nini. Ndeko na nga soki olandi video oyo mpona vie ya simple eza vie moko malamu makasi ekoepargne yo na badanger ebele ekosunga yo okokisa baprojet na yo ekosunga yo osala makambo ya minene na vie na yo. Vie mosusu oyo kaka oboyebi ozalaka ya likolo wana tosukaka nango toujours kaka na nzela tomona bato ebele katikati na biso oyo basala yango bakendaka nango mosika te bazalaka kaka babandi nango bamati omoni kaka ti bayeba kwei e bato oyo tomonaka kaka bazalaka toujours na se ozomoni lokola aza na motu pamba tomonaka bango omona mokomo bosutuki basali makambo moko ya minene. Yango wana kozala simple bandeko na nga eleki nyonso yango nayaki lelo mpo tosolola mpona vie ya simplicité mpona ngai namonaki eza vie moko malamu mpona biso baparent surtout biso baparent oyo ke toza na bana na bota oyo batalelaka biso toza na bamama baparent na bamboka na biso kuna ozomona bisika oza soki oyoki ngai ndeko mobali ndeko mwasi oponi vie oyo ya simple life un jour opesa nga raison bandeko kolanda oyo bato bakoloba na yo te parce que lere moko tozalaka lokola tozovivre mpona bato omona ozoloba nga mezalaka na nga boye ntango bato baomonanga na okoma boye baoloba mingi te kolanda no bato te kotala no mopanzi te zala yo sala oyo motema na yo ezosenga sala ya malamu oyo motema na yo ezosenga totalaka na biso bato te parce totali bato un jour tokoma libanga ya mungwa ndenge mwasi alota akomaka totalaka nsima te totalaka bato te tokende toujours kaka liboso. Vie ya simple ndeko na nga eza vie moko malamu. Nzambe azala na bino soki nzambe azongi te tokomona lisusu next time. Ezalaki mwa message moko ya moke. Bye bye.